boyei malamu na podcast tolobela yango oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Kombo nanga Gabriel, pe nazali awa pona kosolola na bino na ntina ya ndingisa ya kosangisa nzoto pe nini yango elingi koloba pona boyokani to ezalela na bino. Ndingisa ya kosangisa nzoto elimboli nini pona bana basi? Esengeli oyeba ete ezali na mibeko ya mikili mingi oyo etali mvula ya kondima kosangisa nzoto elingi koloba mvula boni moto asengeli kozala na yango po na kondima kosangisa nzoto. Mibeko yango ekeseni na bikolo na etuka pe na etuka na etuka. Mibeko ya ndenge wana ezali mpona kobatela bana mike, bato oyo bakokisi na eno mvula 18 te. Na moto oyo azali mokolo, mikolo oyo bazali kotia bango mpasi to kotinda bango na makasi basangisa nzoto. Ata soki mwana mwasi apesi ndingisa ya kosangisa nzoto na mokolo pe amoni ete azalaki malamu te na yango elingi koloba ata moke te andimi. Mwana mwasi azalaka ata moke te na mokumba. Ndingisa ya mwana mwasi elongolaka ata moke te mokolo to elenge ete azwa mokumba mobimba ya boyokani yango. Ezali ntango nyonso mokumba ya mokulu kotia bandelo na bana pe bilenge. Kobosana te, ozali na lotomo ya koloba te na lolenge nyonso ya kosangisa nzoto. Ata soki ondimaki liboso kosangisa nzoto kasi koleka obongoli makanisi na yo. Kosangisa nzoto elakisi koloba mosala nyonso ya kosangisa nzoto kozanga ndingisa ezali kobebisa na kosangisa nzoto. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na buton luka misala. To mpona koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction